Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom peuple de Dieu, shalom à tous. Naiko partager message au Nazwaki il y a environ 6 à 7 mois déjà. Donc c'est un message moi Nazwaki déjà moi kala. Mais Nazwaki na nous na koloba autorisation à partager en beauté parce que nazarami mais ceux qui n'ont pas pesi na message na linga kozwa temps ya ko prier. Donc nazaki na message ango nazobondela mais leo na ko partager parce que na sentir que et comme un moment à ko partager na ça sous vraiment na kimiate en tout cas le Seigneur me pousse que na bana ko partager message oyo na préciser bien nazo ango lelote nazo ango dia ba 7 mois déjà c'est leki ba message msusu ezaka soki nzamba la kisi ezaka pona ko partager mais sous pesa randa ba la kisi okaka pour intercéder mais oyo eza ya ko partager yango na ko partager yango lelo ezaki na kati ya vision nazaki ya kolala et vision yango ezo concerner structure oyo ya compétition musicale oyo eza na RDC actuellement toyebi yango biso nyonso. Alors na kati ya vision mo wana nazaki komona nini au fait ndenge pena bakseloko ke eza structure wana bani nango ba compétition ngamo pena bande kolanda ngo mingi na bande kolanda ngo na bande kosepela nango na kotika kaka à partir ya ba vision oyo. Alors na mona kinini na kati ya vision ngo na komona mwasi oyo asa responsable numéro 1 ya structure wana to kotanga kombote biso tozo comprendre na komona responsable ya structure wana apesinga ba code apesi pe bala nanga ba code. Mais na kati ya vision wana directement esprit nanga ezali ko comprendre que eza ba code moko ya mabe au moins mamche ezaka esalema na vision mais ozozwa pe discernement mbala moko. Donc nous allons comprendre que eza ba code moko ya mabe na pasoli yango et puis na zui pe ba code apesaki bana nanga nyonso na pasoli ba code nyonso ya pesi ngai. Et puis na kati ya vision to bandi ko bunda ngana mwana mwasi wana to bandi ko bunda na kati ya vision. Alors na vie anormal boy code na vie normale déjà pour au internet même pour se connecter à internet on a besoin il y a code des locaux pour permettre à biso to kota en connexion to accès na makambo ya vie normale boy ata même pour se check code no ya banque et permettre yo aux accès na ba données à banque aux accès na internet il faut que ça peut code wifi. Mais on a la code oh ça code physique mais ça code spirituel na monde physique boy code de ça rabiso accès ya ko utiliser loko ko ça la ba donner nango voilà na spirituel et ça pe loko oh ko fungola pe monde de ténèbres accès na vie na yo. Donc partir à ba code oh yo toujours comprendre bien que ça ba code moko ya molili et ko fungola vraiment monde de ténèbres accès na vie na yo ba na coopérer et ça vraiment na sens wana. J'espère que tozo landa message oyo malam. Sur le plan physique boy toza batu oyo toza libiso nyonso na kolo bandeni toza biso nyonso na koyeba que structure wana ezopesa batu misala et puis humainement parlant eza pe fierté
eza fierté et honneur ya mboka. Wana humainement parlant, sur le plan physique, eloko esalema, eloko tomona. Batu baozwa misala, bana o bazo yemba, bazo zwa visibilité, bazo, voilà. Et puis, nandenga ya honneur ya mboka, eza pe une certaine fierté. Wana to boyango te. Maintenant, osenga bino bolanda message vraiment na bokebi mingi po onga na oloba. Eza makambo sur le plan humain te, eza physique te, mais eza sur le plan spirituel. Alors, vision nazwaki, ezaki réparti na deux parties. Partie liboso, na moni ba opesanga ba codes, na pasoli ba codes wana et tout. Et na ekokoma na partie ya mibale. Ezaki to scène, ezaki ba scène. Neti moi film moko zo se dérouler liboso na yo. To si partie ko bunda wana esili na se retrouver na komaki na salle mosusu. Ezaki salle de fête. Alors, na salle de fête, ou na zako mona nini, na moni salle de fête, ba table ronde, bo bien ba fête ezalaka, ba table ronde, et puis les tables, ezalaki numérotées. Ndenge ezalaka 2, 5, 10, ba chiffre, ezalaki numéroté na ba chiffre, na kangi ba chiffre nyonso te. Mais ezalaki ba table ya fête, wana ezalaki numéroté na ba chiffre. Et puis on a komi na salle de fête, wana baso kisanga, wana salle de fête oyo, baso zelande bana. Bana, pour nous faire une précision, vision on a joué kango, babanda ki sikoyo, ba compétition à bana. Dès la coucou, on a salle na fête, bazo kisangai, salle de fête, eza bazo zela bana, ba table oza déjà prête, boy bien numéroté, bazo zela de bana. Et puis en même temps, vraiment kozo kisanga que ba chiffre wana, eza ba nombre ya ba né à vie au bazo longola bana wana. O bakolongola bana wana baso pisanga ona voix nazo koma na salle et puis directement nazo ka mungongo moko peso episangai ke salle wana ezanini ba table wana ezane. Donc en fonction des tables ezaneti mwana ofana na table à 5 azana moins 5 nde bande ko expliquer ngai ndenge voix wana explikaki ezaneti table na fandi na table 5 moins 5 na table 10 et keneti moins 10 kaka ndenge wana pesa ki ba table numérotée. Et puis voir les éco-espérants que non, ba table neza ba année au bazo longola bana wana na bakise lokote na longole lokote. Na répéter o ngai na moni na vision na ndenge na ngongo na bande ko yokezo expliquer nga makambo. Donc jusqu'ici tu comprendre que na bato bazo tala. Na bato bazo kende comme candidat bango nyonso na koyoko loba bazo courir danger. Et loko moka malamu te wana parce que rappelez-vous na ba kodo ba pesi. Ngai na ba na nga tukenda compétition kuna te pona koyemba, mais ba pesa ki biso ba codes. O na ngai na vision na moni na pasoli yango. Et la kisi que bato baza na discernement ba comprendre que même bato bazo tala eloko moko pe ya mabe eza wana na nzela ya ba codes. Boko zo la connecter na makambo boko bozo maîtriser te. Bozo pesa ba accès la vie la bino na makambo bozo maîtriser te. Et puis pe bato bozo kende net exemple ya bana salle de fête wana bazo lo ba table eza bien numéroté bazo zela mwana moko na moko ayapo be bana ko sala o balingi ba o ba bongisa ki wana ya mabe bomoni. Donc na bato bazo tala na bato bazo kende koyemba en tout cas selon vision oyo moi risque moko ezali wana. Donc nali ko bakisa elo côté na lingi ko loba selonga ite nazo loba o nga na monaki na vision. Donc ngai na sali kaka ko partager makambo na zui pour les restes na osenga bandeko. Eza pona ko jeter pierre te na structure wana. Eza te pona ko critiquer. Mata ke mosai na nzambe na moni likambu na partager. Na robexi nga pe na bandeko bazaye kolandanga bobondela pe na kote na bino bobondela nzambe pe ayeba na kolakisa bino mabomba me nzambe pe ayeba na kolobela bino likambo oyo eza ndenge nini. En tout cas tozala fanatique te tolongwa na kifanatisme me na likambo nyonso tosengaka toujours révélation et discernement ya molimo na nzambe. Nga nasali part nanga na partager puis na sokoli maboko le reste nzambe nde ayebi. Tika te nzambe apambola mutu nyonso alandi message oyo tokutani mbala sima par la grâce de Dieu. Nzambe abomba bino. Bye bye.